Saratola TV. Gare à vous les artistes et comédiens, au bord soutenir vos anti-valeurs. Sogi Dati a fini belle vie, a fini ville. Sogi Dati a fini belle vie, a fini va comédien, nyonso, sans exception. Dites-vous va comédien, Sogi Dati a manqué belle vie, respect. Moto a payé Saraye Lipa. Moto a payé Saraye $10. Tant que vous avez besoin, il y a $1. Moto a payé Saraye mais forte, c'est Téléma à Simbi. A manqué Yébouyi. Combien plus forte raison que nous bateau pour bosser les lorotés. Saratola TV. Maintenant, un message dans le ça Sila dit. Ya Sila. Kangambwana yo. Et puis quand on a Yasila, Yebisa, grande sœur na yo Thérèsia, Alungwa, Nakimukala na yo sala Sony. Saratola TV. Yemo olo bango na kende pa maman na tantine wana belle vie à Sunganga na solo na PC proposition na ngata na na banda classe. Tanti belle vie yebisa nga sala sala état de besoin na sala état de besoin na zuamo na tinde tanti belle vie azonga tinde li maman Olive a tindi mbongo pa tanti belle vie benganga na kyozo mbongo $3000. Yemo na mutalobi yango. Il y a un lobby na TV qui est belle vie où doit tanguer ça là. Saratola TV. Bato va fonctionner na 25 ba ebi 25. Bato ne va pas te ngambe. Bato ne va pas te ngambe ba vana na 25. Na fonctionner na 25 mota mokie. Mutu mabe. OK. O se planète. Mutu mo alingaka yende fois za na mo bino bozana ngoti. Saratola TV. Pour prouver biso que belle vie a mabé parce que Yamsena Sarah ba l'équipe va finir maman. Prouver va finir maman place ni tu n'as pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Et pourquoi sur Yamsena Sarah ne va finir maman selon you? Pourquoi pas s'attaquer seulement à Yamsena Sarah? Il faut toucher belle vie. Saratola TV. Et là, on a aucun moyen dans mon théâtre comme il a laissé aller. Au moins, mon poukou moboye, mon poukou ana na ba sebe na ba blog na ba été le mara awa, a su planta mon bi qui sa tient na mutu et bi au fond na le kana TV na finga belle fille. Na bi mais bongi ça dans ta plante. Saratola TV. On t'appelle ça Sila. Belle fille par contre elle ça Sila, ça la chaîne. T'es na ko kana ngate, makamana mutu pas ça mu sala. Ça la chaîne. Vous n'y battez yo abikam. Ça la chaîne. Le roi Zalek a un bang. Akeya Luki, pasteur sur Jean-Paul Maï, sur une animal na bosana komboné, akeyi basali chaîne. Ba regret ya Sila, lelo ezalinde bakabola mbongo na Joana. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongo la makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya €1 et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf. Tarif accessible.
accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Makambo eza minene. Vincent Chiluizi. Nazo kapasi. Na niveau komeleli ya okoma homme marié, oza na mwasi na yo, malgré moi nazate, mais oza quand même na ba belle famille. Oza na ba bukilo, oza bande kwa mwasi na yo. Mais au mindi miso mi koti sana kati ya poto ya buzoba ya bato internet. En tout cas, on va frapper. Le quoi yo lingo latisa biso ngambu, o memisanga na yams ngambu to finga ki mama Olive. Fensa obosani mida treta yo kisita ya mobali. Obosani mida treta yo mai na wa mukongo sala kate yango basi bakimaka yo. Ngai na muyara mayo pona o soutenir yo. Zwakiti. Orpheline. Oze longi loka ngubu. Abimi na kacha mai. Aoya sko na mokili batu ba okima po forme longi ngubu muta olinga ngwa zate. Ngana boti bana mena yoboe muta o préféra zwanga ki azwa yo. Walo kwa longi loka ngubu sans avenir. Zwakiti Vanda Bellevue camarade inote. Saratolo otanga wana na camarade note na kamada tata note na kamada mama note. Marambo ngana sali na age na nga tata note ya kufi na sama bela sali ya monante. Makufi. Mama na yo aza irresponsable akoka otangisa yo te fala mama Olive moka ya tangisa yo Bellevue moka ya tangisa yo. Moza na mama. Nga. Wanga bana na tangisa bango na ba école cher. Mususu otanga na États-Unis, yo na futa combien par mois? Ngana kamada tata note na kamada ya mama note. Yo, elongi ngubu, Zwakiti, Vanda. Si la soso, yo mutoza ovandi na simati ya bamaki wana, yo muto ovandi na sima o tinda mwana wana ko diriger yena Vincent. Si loza épargné te, Zwap ndakiti. Awa bodi reza osakana tomo to tikela bino temps na ese bino ni nazo kipe omoni so na komi na nga libre na oya to sali pate kitoko na sko libre obeti na tongo to beti na midi mutoki matin mutalela te soso na bantu wana mutobengela ngate wana mutobenga te yo mo comprendre ba place au simbaka wana mutosimba te wana mutobengela ngate Zwakiti to frapper bordi ro tout à mana niveau moko mutu to benga zana été noko mbote mama Sarah mbote na bande ko tubota la biso mbote en tout cas na mama Emily Setima yinga mwasi nzambe orphelina vida na commune Kisensu to soutenir orphelin. Merci beaucoup na mama Diasonama depuis Canada, merci beaucoup na mama Sylvie Flavia depuis Irlande, merci beaucoup. Dans la maman chérie à moi aussi, maman Claudine Bokatola et maman José Lussadissou, maman Aniba Super, na pesi binombo te base famille libota à Londres. Merci beaucoup na base famille libota na France. Maman Mitadina, pesi la mbote pas maman Aniba Super, ko bossa na pété, o pesi la mère double bambote. Ah, Gisèle Choc ajouté sali, c'est Dakoulou qui mon ami. Ah, on a Kinshasa na pesi mbote et puis Gina Mabia la famille libota mobimba na pesi binombote pas bozali ba maman tout bobenga ngalobi na direct en tout cas bozaki belé nazaki na billion plus de 150 appels et koti bozaki plus de 800 téléspectateurs en ligne tozaki na moi tenté bato mutsubo quand on dit yamsa kimi babi o yamsa na Dubai o yamsa kei kota bibwa tozaki na moi tenté to salaka kaka ma internet té hormis makambo to même ça muso to salaka en tout cas
tenez-vous prêts, serrez vos ceintures parce que bientôt là on va décoller, pour atterrir dans la zone dans la zone de turbulence tout à l'heure en fait. Vous allez vraiment prêt parce que je vais frapper et on va frapper sérieusement que ma bé Rosala. Bino batwa ouais, vous êtes belé en fait, vous êtes tellement belé donc on situe bino vous êtes belé vous s'attaquer na biso. Les gens battu musu dans la marme la bino tina va fin février pour to kota nango na mars. Boka ni sateke sur bo check bo pesinga bo chenga yayo ndinga na ofanda na bezaka elali yanga. Na to ça jeli paté. Mais to sala ngo ki toko moko misu msu bo sala ngo li paté. Et puis dites-vous bo sali paté na moi mobali. Ah, et basi bosa skoli patena ba mibali. Mobali yoka sonité, mobali ya samboakate. Qu'on vous trompe pas, mobali ya samboakate yoka sonité. En tout cas, boyo kanga très bien. Vous en ba kiti boyo kaponga mono mi yoka. Boyo kanga. Boyo kanga très bien. Muso a photo na ngachi. Tendresse, yo no zona le 27 février. Oya azat pour ce jeune roi mabela loufo yo Miss Lolo. Yo no zo ba le 27 pécara le 28 to lali na bien na poto to lamuki na mosiko le 1er mars ojingo tinga na miniature ozi mama mwana ngo na miniature muta otinda yo yede ayebi et puis na ba photo na yi donc yebi ça za calme mambo kangisi ate makambe ba noko ba benga e ati bozaka après. Moi, ça qui ça choque, il y a handicapé à l'école d'Amboire en France, soit en Belgique, n'a habité. Atambola rajoué longa alati kagour bo atambola ndambuna na éviter pour ça couper na shoga ndeni. Il y a Christian Shoga, peki sa mida. Peki sa yi na simba le 14. Lelo na simba na dati na Vincent. Après na simbi makolo soso. Chose à tête, toza wana penato comme na so piken donc toza désactivé. Ah bah ngaza désactivé. Na désactivé na mito na activé. On est dans ça la thé avec. Non ma bonne ça. Donc ma bonne ça thé on a Mbappé le athé. Mato ye okate. Ça nga sur na téléphone les entrecoupés non okate. Non kotola ito la buki to moni Vincent Chiluizi. Abengi nièce nae basa la belle vie émission. Bon, eza pauvreté. Pas si. Ya wana Sarah. Nzala. Eza prière tant on a tali émission ya mwana ya dadi na lobby ngamoko na 100,000 na binzambe sungangai na somba lopango na tika bana na vie ya bien. Na lobaka yango chaque jour na la muki atana muta masumu na yibaki na fingaki na lula ki nzambe protéger nga na botola bokola bana nga ndenge nga na olinga na boyi mutata ngisela bana nga classe na boyi mutafutela bana nga ndaku so na sombeli bango lopango mutafutela bango ndako zate so na tigeli bango ba moyen we ko permettre bango na absence na nga batanga na mbongo na nga moko menga na zate pe permettre bana bakoma na niveau ti tala mwana mwasi yoyo c'est perma ko loba yo yamsio nana capture na ya bengi nga mardi na 11h abengi mundir ba s'il te plaît non ko zo numéro yams on dit ba bisi atuni nga yams dati ya osenga numéro na on appelle ça na tuni dati wa o dati mona ya dadi nga na bina ibite o banda wo ya wo leba ntabana mesa nga na super na oyo bonne wene ba tournage na yo wana tu peux essayer azan pomni nanga akumelinga bonjour yams oza bien nana mon téléphone est-ce que je peux te parler je parle avec Dati rappelle-moi dès que tu es disponible na je téléphone nanga na rappeler allô Yams moni émission bo sali na Sarah ça a créé ça na bisi na bi à ma conscience na bi na fini donc on est là on s'est reproché en monter Yams il faut employer terme il faut c'est là maman vidéo c'est nga pardon wana ye mwana Dati Nathalie na yoki na kati na ngana lobe mwana yo aoloba biloko pa piéger nga to pa sani
nayebi na temps ça le wana ti na sala pardon na senga pardon pour na sa nini o pour fingi mama nayebi na bi katelanga partie na fingi mama tindelanga yango sikoyo tout de suite ce qui est commis na moni yango mbala moko na osa nini na ozongisa message na ngai mama limbisa ngai place oyo na fingaki na bino sango bongo akati le mardi le mercredi va tourner une émission na Noro na Vincent va publier en le jeudi sur le vendredi le jeudi na yoki na yoki nzoto malili asa mona mabe na telle émission moko ya yekaka na Vincent va le barazam azamon le kia dadi so cousin ya dadi le kia dadi bref ayebi kia dadi za bana mi baleti ala bane pele ayebi kia dadi za bana si sabota na mwasi mo be komba mwasi mo izo yapi ana ko chaba tension na mtubu aza moi jeune taza tontine Vincent se permet à ça l'émission na dati je me rappelle pour alobake na pesi oui vini monter bangoi oui vini ngoi babota bangoka bango mbale mboti na je te sali en conseilleur ayebi singa ayebi si Vincent biso babota biso kaka biso mibale babota biso kaka biso mibale eloko mwana nazo yebisa siko Vincent ngwana Vincent le roi leki aya dadi pona nini ta ko ke ko lobagete non bozami balete boira 6 to boira 8 mon amour a déjà na impolitesse vis-à-vis à marâtre na ye aza impolitesse vis-à-vis à moi si à papa na ye et puis aza appuyé par son oncle paternel ou azo appuyé ye anié nanu bandi ko na mi bali ye pona inde ko nezaka Julia. C'est ça le problème. À lobby place mon quoi à lobby Bellevue a l'autre côté Bellevue zappé ma quand si Bellevue zappé l'autre côté on a payé ma camboté qui a donné $300 tant bakani na Turquie a payé Julia abi Julia ya ka joie $300 au hôtel en na Turquie pour comme na Turquie a joie mbongo na maboko nani azo bossa na solo ya zo solo la na tale mission mo sa na Rémi Missy Voice and Negomorabi, petit on entend on a Turquie à Bolamu ya Bellevue sans caméra sans ba appuyer aloba kaka Bolamu ya Bellevue sans ba filmer sans ba appuyer sans caméra yé moko na sentiment na oloba ba tout na $3000 o ya zwa wa zo ba maman Olive mutape sanga mbongo na pona kine Dubai mbongo na maman Olive pesa ke pa kine Dubai c'est Turquie. Maman Olive Kabila mbongo 3 fois. Yé moka beti li soli ba ba Turquie. Toi na ngo ba message ba tindeli biso. Ouais. Maman Olive pesa li boso $1000. Ya $1000 wana atia fungoli nango maison ba ballon ateka sur ba ballon ba sapato sur ya ba sac ba sac dame, je sais pas sur ba chaussure dame. Yé moka oloba ngona kende pa maman na tantine wana Bellevue ya sunganga na solo na pesa proposition na ngata na olinga na banda classe. Tanti Bellevue a ebisanga sala état de besoin na sala état de besoin na zuango na tindeli tanti Bellevue azonga tindeli maman Olive a tindi mbongo pa tanti Bellevue a benganga na kyozo mbongo $3000. Yé mwana na mutalobi yango yé moko mutalobi na TV ke Bellevue muto atangisanga soki Maman Olive a fait Bellevue Maman Olive a fonctionné Maman Olive a besoin de preuve. Ça dit bon Joshua c'est non il y en a de la Sarah mais et peut-être à travers Yam c'est que pas Josué après combien pas Sarah donc ngati il est pas 1000 personnes et pom ngati pom ngezali et comme na destination na zo vidéo ya Sarah bisinga ke maman na $1000 au tindele inga donc c'est comme quand maman na $999 donc c'est que na muto mo allié $1 mais et où il y a mi wapi Maman Olive Obenga Maman Olive c'est une femme très stricte et correcte aussi ouais. Tango dati azwa mbongo pa yo le bana TV babana ikulia mbongo et pas ya dame moko boye dame wana c'est Bellevue le monde est méchant franchement dame c'est Bellevue apparemment tala annonce mon émission hein ba préparer qui en yena Vincent tala annonce ya Vincent na émission
Et je dis trop, c'est trop. En tout cas, on doit agir. Tu dois agir en tant que qui? Ozanani. Ozanani pour yo oloba que je dois agir pour trop, c'est trop. Après fin de compte oloba, ba communicateur à maman, bolimbi sanga peut-être na sengi bino permission te pour na makambo yo, oyeleki sikoyo. Yango ndelo wa oloba. Ouais. Mais ngana kama soka pour nous c'est ba langage wa utiliser wana et puis ngai kama isangana o mona 27 ans oloba makambo oloba wana et lekelanga en fait. Et lekelanga na o mona azala na Lubumbashi ti baké Lubumbashi. Mutabenga Vincent na téléphone, Vincent maman le bibo c'était belle vie. Belle vie. C'était belle vie. Mais pourquoi il y a comme acharnement na kombo à belle vie? Collation à dati awa, collation à dati toi na ngoti. Toi na collation à dati na internet. Ouais. Comment on remercier belle vie mutatangi c'est classe. Adoya comment mon livre. Bon, to senga na régie ba tshela bisoka. Ba pesa biso na vidéo wana. Saratola TV. Saratola TV. Voilà. Bato ba moni yango yi, siko olingo ko sa bato ba ko sa banani. A remercier maman lifté, a remercier belle vie. A fouter les classes. Soki aza monté à mabe en fait. Maman bango moi ça dadi kitambala mo soki maman leki na soki nani na ebité na moni na hôpital kuna azo condamné moi nana. Abi moi nana makamba olo bana aza intoxiqué par Vincent. Aza influencé par Vincent. Mais ngana aucun moment de ce que classe moi tanga pesa bien pour moi na moi c'est mon kolo be comment cause à l'influencer. Baba tinda osa makambo. Cause à l'influencer puis alo makambo tati belle vie. Aza makambuté, aza pelo muté. Moi je me pose des questions. Place ma question na ba réflexion na nga izo ya. Au finga comédien. Oazari collègue à papa naï. C'est ça le problème. Ado finga né comédien. Tant qu'on finga belvia dans ma kambuta ça peut l'autre côté. Papa na yé de son vivant d'adi qui t'embale pas azali bakunda ekuna azali na respect ya bato théâtre puis azali na respect même ya balé qui to ba concert na yé ba master to ba frère na yé. Dadi n'a pas eu de problème avec qui que ce soit na théâtre. Quand c'est le disque qui au lukango dadi qui yambala exacté. Atikala ozo prendre na mutu te okuta na belvia okuta na xila okuta na motonyo so a repese respect ya leki nanga ya rabino yeyo machin ba seki esili. Mais comment moi na dadi okola muka un bon matin se réveille pour dire que il faut na yo défendre maman. O défendre maman na yo na papa nini. Ezaki lokwa c'est alors koso. Nzala. Ya lo koso parce qu'il y a une place à revendre té, a au moins il faut na flatter maman. Poisunganga. Or maman on a pour kabela moto ba flataka yete. Akabela geste mo wa sala e touchanga na quand chacun na hôtel je crois mutu mo matanga mo ezaka côté kuna ya mutu mo ya politique azo bi makuta na mutu mo azo lelela e fi mo azo lelela na zakati classe na ne lokote alongola bilo mato ina chaînette à bambou. Apesa fi mo wa yebite na nzela bakuta ni boy. C'était pas par des sentiments, c'était pas parce qu'il fallait qu'il y ait les caboyés, non. Mais maintenant, au cas où on a dit, na Vincent, ba fandi na plateau, baba na ko décortiquer belle vie, baba na ko humilier belle vie pour dire que belle vie a yebisaye ko solisakanga li susute pour kenda matanga sila. Yokana. Mutu azo motivé batu buka ba comédien. Na ba o bazana ngambo belle ya sila kuna. Mutu azo motivé batu ezaki belle vie. Bazo koti sa papa ya sila na morgue belle vie Omar na sila. Iye belle vie akei batu mususu azo motivé bango bo kende mais azo yebisa tu mwana wana yoko kende te. Pour Belvia, pour Belvia, dans l'intérêt ni pas moi nana. Makambo Belvia c'est lui moi nana, moi nana on c'est là on me connaît.
Et ça marrant. C'est ça le problème, on doit se poser des questions. Marambo Bellevue a sali mon nana. Maman, ngai nazara reconnaissant et très reconnaissant et pas mon toit attendre ici ma classe. Parce que nga autant la classe ils arrivent à Koufi, je sais pas par où commencer non luka place ni non s'accrocher na simba, c'était pas facile pendant le bâtiment français mabe on a lobaka na mo écriture on a komaka na ba photo wana parce que na les na chiki ils ont bateau ba changa ba main forte na bango na sili sa classe on a sili ça pour na sili lelo. Et je suis très reconnaissant. Mon doro kabelo lipa c'est pas un problème, un kabelo 10 000 20 000 $, mais soit les qui sont dans de la chikité aux aïe locoté. Pour il faut classer ça na mutu peut permettre yo même ata okotanga ngo mulaite mais il faut ezala pour au kontakata mbongo pour ça autant la classe to bata au compter mbongo te. Et tu prends l'audacité et l'éloquence de passer à la télé pour prouver biso que Bellevue a mabé parce que Yamsena Sarah ba l'équipe ba fini maman prouver ba fini maman place nini tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve. Et pourquoi sur Yamsena Sarah ne ba fini maman selon you? Pourquoi pas s'attaquer seulement à Yamsena Sarah? Il faut toucher Bellevue. C'est ça le problème. Il faut toucher Bellevue pour aller. Et là, on a un cas moi, le mon théâtre comme il a laissé aller. Au moins, mon beaucoup moroboyer, beaucoup on a ma sebe na blog on a été le mara awa, a su plante mon bi qui s'achète dans mutu et bi au fond na le canal TV na finga Bellevue. Na bi mais bongi ça dans ta plante caca. À la première plante. Plante caca. Plante. Gauche droite des plantes caca. Bato va fonctionner na Vincent ba ebi Vincent. Bato na Patrick Ngambe. Bato na Patrick Ngambe ba vana na Vincent. Na fonctionner na Vincent monta mokie. Mutu mabe. OK. O se planète. Mutu mo alingaka yende fois za nango bino boza nango te. Oh. Nazala na ye na tourner na ba film na ye. So yinga na kosi bato na bato ba peme na Vincent. Même na milieu na biso presse mutu mabe ba Kaluji ba Patrick Ngambe baze belé ba no komele ba filmer na chaîne néona baze belé o mutu ko c'est le musala mo na suka et mérite ata $100 au moins on peut $20 on peut $10 mais to kendera pour bimage a ngam na komaka a ngam na sala ka boy ana moto bato ba koloba ke ngana linga joana na ba bon souvenir na azate. Et ça nous semble pas étrange au na lelo ayamba mwana na ye pour afanda na télévision a finga Bellevue. Ça nous semble pas étrange. Et le moment si que pas na biso marambo ba sali o izati ngana oloba ngai na sarane to sa émission. Il y a quoi avec Bellevue? Pour ça na bango bande ko yango na bise bande wa famille bota ba comprendre le moko na loba émission moto salaka awa mama Sarah Bellevue o bunda kaka na ba comédien ti Bellevue o bunda na ba producteur Bellevue o bunda na ba famille ya ba producteur pour ça na bango zalaki sosonde azala na monopole à théâtre. Voilà. Pour ça na bango moi je veux pas longtemps na ba comédien ti mais les loto na ba comédien même ba génération na biso o bengi boy na tournage bisiki da tournage à Bellevue habité na oyate et tournage à Sila abe oyate habité na tournage à Sila o tenga mikolo na za na ba tournage boy na oyate. Tu sais pourquoi? Parce que ba yini les à Bellevue même ba comédien ba oyina Bellevue. Moi na zoleka o finga Bellevue yalo ko finga tata na yezalo ko finga ba comédien nyonso parce que soit kuta na papa Serge Robinga tonton Serge à quoi sert Robinga Serge tonton Serge à quoi sert Robinga tonton Alain tonton Alain tant on manquer tantine Bellevue respect après les kona ngozo ba kisa Fiantine Bellevue à quoi sert Bellevue a bunda bitumba mo boy o eza ya ye mo côté a bunda bitumba ya génération. Or, bateau pour soutenir, bateau il faut combattre et fondre. Or, Marambo Bellevue a ça là, pour la culture ya moka.
Maintenant, on va checker, il faut ngana niata Belleville, nga so na niati Belleville après Vincent Baroya niati, Thérèse Abini ko to niati, to charger ya kufa. Eza na moto monta kufa liwa mon côté sans ambayeba. Détrompez-vous en tout cas. Bon moya moto. Et si maintenant bon ensemble. Donc beaucoup calculer que tout stressé, tout chargé à Koufa parce que ce qui est sur internet, sur l'aventure en miniature est stressant. Sur le lobby comme on a est stressant. En tout cas, ce qui est sûr. Mais vous calculez pas, il faut même pas calculer une minute que vous stressé Belleville au Koufa parce que binu boana posana et ça maté. Il faut bien réfléchir, il faut bien calculer. En tout cas, il faut calculer en tout cas bandi kunanga. Mutako sabinote. Belleville na minute oyo au calculer vina ye Belleville na minute au calculer makamna ye bino bo finga ye bolo makamna solo na prendre information mo qui même takaza même nana takaza zongeli ba tournage na zongi na yo qui même nana takaza zongeli ba tournage comment il s'appelle encore o benga papouche Yves Lubamba azongeli ba tournage le ba producteur bazongeli ba tournage sikoyo Belleville mutebisa bango tikate batika kapo baza na facilité à manipuler ba comédien parce que biso ndeto na monopole à théâtre biso ndeto to soutenir rabino biso ndeto sala la production je na lingi na boyi na mbongo na boyi hotelinga na kuna leur mission en fait ta casa commissaire Gabriel commissionnaire a produira un film était akoma commissionnaire ba mapangu na ani na minkao ya Gabi le pang à 20 sur 20 combien 100 20 sur 20 100. Lugelanga kasi ya 50 sur 50. Non, on a ça fait en bangoulu. On a gagné $500. Ya gabi lugelanga 50 sur 50 hein. Non, on a ça bangoulu kuna. Ba comédien lelo ba commis contre Belleville et ça a passé. Ba on a monté na bango faji za asila. Or on t'a piqué ça si là Belleville par contre ebisa sila ça la chaîne tena ko kananga te makamana mutu pa sala bino mo sala ça la chaîne yomi ba te yo abekam ça la chaîne le roi zale kana obanga akeya loki pasteur so Jean-Paul Maï so nani ngona na bosana kombo na akeyi ba sali chaîne ba regrab ya sila lelo ezalinde bakabola mbongo na Joana lelo les ndenge bakabola mbongo na papa wana so Jean-Paul wana il fallait pas bakabola ne bakabola falalia mbongo ne nyonso so bakanda wana mona ba film pe basangisaka te bakabola mbongo so ekoti $10,000 bazu peut-être 3000 bazu 4000 batiki na production OK mais siko ya tchaka le roi tourna 4 films été a tourna 2 films même sur 3 donc on a 2 films on a tchaka $2,000 2 films. Donc, bakabolara 8 000 et 4 000, ce côté 10 000. Bazu 2 000, bâtir la production. OK. Allez, sous basé la carte, bon, on va travailler. Elle se sent maintenant qu'elle a coincé. Mais Neni Belleville a coincé, a coincé. Alors, comment faire pour tout monter la plus? Toi, anéanti, on a nos Belleville. C'est Belleville qui est biso to tika na zone na biso, nga ina chaîne nga oyo, to ko avancer. Lelo, ils ont cherché à mettre tous les engins en marche. Comment combattre Belleville? Si le gars n'a pas en place, comment combattre Belleville? Leur mission, leur slogan, leur point de vue, leur mentalité, en fait, on a quatre cervelles, comment combattre Belleville, comment on miniature Belleville. C'est ça leur mission. On n'a pas assez de temps pour ça. Banani bana sima Vincent Chilouise na mauvaise foi. Mauvaise foi. Est-ce que ce soit mon mauvaise foi. Peut-être que Dati le roi défendre maman, c'est qu'ils ont maman. C'est faux. Et si là? Si, et cause à si là. Et qui osala. Et qui osala pourquoi? N'a pas sur exemple. Parce que bango d'abord va vivre en abeuse. Et le ça bango ma bezali Belleville au lobati. Batunaye ba au lobati. Mais ba film à Belleville et ta la makaka. A combien de 251 000 abonnés. Makamunaye et kendika bien. Donc et le web c'est bango perte yango wana. Elle gagne combien pour qu'il n'a pas enveloppe ba kaki amine a qu'il n'a pas tiki la femme maraîchère ba femme veuve ba orphelin ba bloc wana ba action na zo salango elle gagne combien en fait et troublé bango na mutu.
Pour ça, nous avons belle vie, la personne te compose, nous avons même belle vie télévision et kangama. C'est ça leur mission. Il y a un Luka, comment on va anéantir belle vie. Moi, on a avant belle vie. Dati. Avant, on a belle vie. Les qui n'a on a Julia. Avant, on a belle vie. Aussi, ça va te poser au Sungaba. Aussi, ça va te poser au Sungaba. En fait, c'est ça le problème. Est-ce que belle vie, au cause à la traiter et pas Dati Bongo? Maman. Yo belle vie, d'ailleurs, aux allons appeler l'autre côté. Et l'autre côté. Ah, tu peux tenter belle vie. Pourquoi tu as fianté de moi? Pourquoi? Fianté. C'est ça pour finir les années, il y a bisouté, mais sinon le monde en a bien. Même moi, na au côté na rando. Et puis il fait gaffe en tout cas autant comme on a la TV. Moi je t'ai pas cherché yo mto luga numéro na ngobenganga parce que na o trouver un important pour na yo. Tu peux pas prendre mon numéro et puis obenganga. Na éviter ce na tindaki. Si on met zaka au mon émission na bango, ba répondre ba question na ba émission, en fait pour comprendre que émission na bango ba calculer émission na biso. Tala annonce à Vincent. Si on a annonce à Vincent, on comprend que va s'adresser à Nabiso. Ngaï na s'adresser à Bango, dati yo beta belle vie. C'est ça. Et bah au luka ba koti sa batu na mutu que dati ndaye o déclarer que va finir maman pour y aller côté la maman, c'est que maman mutatindi. Ba au koti sango batu bongo na mutu en fait. Et comme bongo. Or maman n'a rien à voir avec ça. Maman absolument, elle sait absolument rien. Maman yebi est l'autre côté na makamono sur le bamana. Si la mutaza derrière makambo oh non comme. Personne n'a idée. Moi na bala kyo ko tourner na SB. Na lobby ko tourner na SB. Na SB ana vini. Ah, ko tourner na SB eza vini. On va te donner combien? $100. Au tourner film moko. To film mi balé. Na moi moko ba tourner film mi balé d'abord na SB ba tourner film mi balé. Na moi moko ozwa $200. Ya caché na yo. Likono ngo bango mo baloba ngo awa so bengisi la toi na poma $10 wa tindaki. Donc, si on va promettre de tourner dans SB, donc il faut que tourner calme et garder bonnes relations avec qui on a belle vie. Koya ko loba makambalo kutati na kombo belle vie. Belle vie na yamba Aziz alobi na plateau na direct mon azaki na lobby. Aziz alobi to si tournage. Ngana ibisi belle vie mama ngazo nginda ko no mutu passe belle vie ibisi abi na ngai to kende ko assister Dati. Na problème mo azana ngona azana na collation na défense na elelo Aziz abinga na fatigué habité yaya salaka lwa neti mwana yoyo zato kufa ngai nazo kende ko assister ba ebisi sko muninga musu apesi réponse na pona mwana yo Aziz abi réponse wana e chokanga na bi problème ezate to kende mais na katsa mutu na ngana oloba belle vie dans la considération mususu oya moni la batu na kati na o batu bango ba mona ngoti tokende habito komi kuna na lié il y a défense à Dati to se retrouver kaka biso na Dati azata na batu ba accompagner été donc biso ndi mutu to betele mololo heureusement que tokende ki biso tokende été alinga bima wana ye moko asisi défense ata mutu betele siffler azate tala namba marquage à bongo ata moto a mabi belle vie azana ba imperfection na yi ata parfaiteté ana mabi na yi mais ba repérage wana en fait ba marquage musu to sala bato na vie ya pour na ngena ni ata moto mina o raisonner mabe moko eko zipa bolamu 20 to sala ngate mabe moko ya 10 minutes et zipa bolamu o sala nga ça fait 10 ans soyons quand même humains. Soyons humains, maman. Comment Dati cause courage et audacité? C'est par quelle influence? À mon amour, qui était à ça dans les trentaines? Abani maman mi bali les lotés. Ayebi mi bali très bien dans zawana. Abani on le loto ayebi makambo nyonso dans zawana soka bali za mwasi ya libala ya maman. Ya bana 4 AP déjà. Moi, on a 3, 5 ans, on a 3 ans, on a 2 ans, on a 8 mois, 6 mois. Parce que ça a influence il y a 20 ans. Non, on a souvent influencé les gens qui ont ma bé. Non, voilà.
Donc tant on a ça les logos va influencer dans mon agia mabe c'est que na conscient na yebi logo no linga na sala na lo ba mabe et logo e pesa nga pasi ezali comment obenga moto tantine mais au vandi na TV pour manquer respect. Pour manquer respect, c'est pratiquement impossible. Voilà. Noko Yams. Tant. Et ça a besoin de défaut aussi. Et ça a besoin de défaut, photo 4 émissions. Message na yo. Na bateau ba Olanda biso. Et puis message de nos copes na sila. Tu dois te séparer avec tout le monde pour rien gagner à la fin et comprendre qu'il faut immortaliser la comédien Moussous ou Aïbine pour jouer. Mais vu que aux ans on a des comédiens qui sont tu fais l'effort et à quoi résister. Gare à vous les artistes et comédiens, au bas soutenir aux anti-valeurs. Sogi Dati a fini belle vie, a fini bino. Sogi Dati a fini belle vie, a fini ba comédien nyonso sans exception. Parce que Dati pour y bana mile ba comédien parce que papa na loba qui c'est ma fille. Soki Dadi aloba ka teke Dati c'est ma fille to linga to ba été. Maman on a mususu wana na bosani ko mona e moi ça Dadi ku fara na maboko na e. Azana bana Dadi 4. To e banani. La télévision, banani ba hebani. Ata mon côté. Ata Julia na ba bana pe to ebi Dati parce que à présenter Biso Dadi c'est ma première fille, c'est ma fille machin. Dites-vous ba comédien, soki Dati a manqué belle vie respect. Moto a payé saraye lipa. Moto a payé saraye $10 tant que vous a besoin il y a $1. Moto a payé saraye mais forte na pour c'est téléma à Simbi a manqué yeboyi comme plus forte raison bino bato kutu bosele et loroté. Elle va s'en foutre de vous sans exception. Moi dans un message on peut ça si là dit. Ya si là. Kanga mwana yo. Et puis kanga bambwana yo. Ya si là. Yebisa grande sœur na yo Theresia. Alongwa na kimukala na yo zo sala soni. Aza génération on a dit dans le théâtre été. Dinana ya marqué histoire. Dinana ya zo sela biso makambo bientôt sepela nango. Mbo dinana sela biso na valeur ya kombo ya Caleb na ba théâtre Caleb asala Kinshasa ifageza ne Theresia. Ozoya okumisaka Theresia na ba film a chaka yote. Ozo komisaka sila na ba film a chaka yote. Yesila akabarate. Soko senge a opeso nini. Eza pasi a fait na kamwelo rezo lekelanga na mona comédien zo finga comédien. Ça pourrait être peut-être journaliste chroniqueuse, ça pourrait être peut-être corps médical au finga comédien, on pourrait accepter comédien zo finga comédien et ba comédien va appuyer comédien zo finga comédien. C'est passez-moi cet terme en fait et ça va être fort. C'est l'idiotie. C'est l'idiotie, c'est en fait c'est être c'est vraiment être idiot quoi. Je ne peux pas appuyer un chroniqueur, un animateur des émissions culturelles, un journaliste de formation insulté Papi Mboma pour le Moukendi Saratola qui que ce soit parce que c'est un concert, c'est un confrère pour moi et je lui dois du respect. C'est pas que le mécanisme, une comédienne passe à la télé, à l'occurrence Madame Theresia, insulte Belleville et puis bah comédien Moussous va au côté la Theresia. Bah on le salit bien. Mokili tour à tour, Mokili mbanga tabande to bana ko batango to kola, aller à la gauche, aller à la droite, aller à gauche, aller à la droite. C'est ça l'essentiel. Le message dans un on peut c'est moi. Mais en tout cas, semaine au Penza
Toza wana. En tout cas, tu répondre bango. Était Toza. Tu es totalement sur place émission où monsieur tout le monde sur le biso tu y est quand émission. Dans émission on a qu'à dati au sali. Oh yo répondre biso parce que yon dem to pesi matière té. Biso ne to pesi matière. Ba internet na mieux to bazolia. Bolia na komo na biso. Bozolia na matière na biso. Biso nyonso bino tout. Bolia na matière na biso. Boza la patient pour biso ba kolo matière to y. Mutako sabino te ke o yam sa kimi yam zawa ngazala Kinshasa nazola ndaku nanga nazola mbala ndaku nanga nazo ko évacuer na ba besoin nanga facilement na poko nazongi ndaku nanga donc naza personne à craindre te naza pe na place te so ba olinga ba kanga ba sa exercice ya te na Kinshasa ba référence na ba adresse nanga eyebana et puis ba kanga pona saini oyibinani na yibini sia. Merci beaucoup, tokutani prochainement na émission Mususu. Au revoir.